Allez, Falidi Kapena, Bwakina armée, Ario. 1, 2, 3. Sodamu bina kana cadence. Wa mokonza ganga sisi. Donc, ingo baba blague te quoi. Allez, kotisanya ta frère. Dino kabintu na Bwakana armée. Dadile Kiki. Fatou, Ilunga, na Bwakina armée. On a dit m'a sauvé, Excusez-moi, il y a fédération et ils ont en fédération. Au moins en 14 ils ont bima. Il y a fédération et ils ont en fédération. Il y a musique et éthique en musique. Dans l'animation, on a besoin de sentir, tout on a besoin de médaille, tout on a besoin de faux Jeux olympiques. Mais peut-être que c'est là que les Jeux olympiques capitaine. Tu es un chrétien moutouté. Na yebi animateur musuba mo mataba mo manaba ceinture. Dans l'animateur moi bimina médaille. Musu kuna na ebité. Mais tu as le gars ba bacha kata bata mwana mutu kana mutu. Po ba marquer. Langa tozoloko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey! La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Mazolela Tracy Mbelenga. Mazolela Tracy Mbelenga pro. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Soulozolo Moana Souka Nzambe na idéologie toujours. Il y a Made in Congo, c'est-à-dire Maramboyo et ça Makaka Nakichasa et ça a des charges par rapport. Il y a www.elenga Congo TV avec Tracy Mbelenga, la même magique, Glody Diasouka, la mignonne de la presse en ligne, Mamana Preston par rapport à G. C'est-à-dire bien. Là, je suis en plein boulot, comme le devoir nous appelle. Et ça, là, toujours, pour nous informer, éthique et déontologie à boulot, je reçois pour vous pour la première fois dans cette émission cet animateur, artiste, musicien, chanteur, animateur. Donc, il est complet, cet artiste qui évolue au sein du groupe Fali Poupa. Du Cap La Merveille, Paolo Standard, Oyo, déjà na F victime, bo santaki déjà idéologie, bo yokaki, abinisaki, donc tout cela par rapport il y a orchestre Fali Poupa et puis tout taper les solos quand ndenge pe maman aussi ngaka tout cela. Donc chinois noir qui est derrière la caméra. Bah, on a déjà notre invité d'aujourd'hui qui est Paolo Standard. Oh, déjà, on pousse à la peau. On a appelé ça déjà Bambo Tenanga. Donc bonjour Star. Bonjour, grand pote. Image et internet quoi. Voilà. Comment on a pour la première fois on a www.elenga Congo. L'impression que vous avez vraiment. Bon, là, on a ça va na linga bango trop pour bon pe balinga trop. Donc on sait la bon musala ka ndé bon balinga ko. Ndé bon ba za décider na musala on sait la bon tina ko makoko. Merci on sait la bon toujours ninga la kaka pour na identité to bikene Paolo Standard na F victime on y attaque. On y attaque vraiment, après tous les appels qui sont partout, tant on les cas, toi bini, par rapport à l'identité, on a battu sur le bâtiment, c'est la sosina, tam sous photocopie, mon logo t'habite avant d'en abîmer logo, là, mettant par yo, kabasati que non mouton yo. Banani bazako mata, bwende, adresha motomètre azako mata, bwende, aitolo, tolo, ouais. Brinete ntambo tolo, yalu musu tolo, obei bamba tolo, we, muka kambanga tolo, reno na tolo we, tolo, Paulo Standard tolo, Tanya Manisa tolo, dega quoi. Yango. Allez, Falidi Kapena, Bwakina armée, Ario. 1, 2, 3. Sodamu bina kana cadence. Wa mokonza ganga sisi. Donc ingo baba blague te quoi. Allez kotisanya ta frère. Dino kabintu na Bwakana armée. Dadile Kiki. Fatou, Ilunga, na Bwakina armée. Vraiment on a pas parlé babeti maboko koyoka Paolo Standard Azoniata Paolo Standard. Ngapene na boye na komisa la pena komi animateur mais pona koma na voix lourd on a pena sentir que tango zo boaka on to sentir ba bo mobali vraiment
exercice n'est plus ça là. Bon, ils ont travail. Secret la musique, ils ont travail. Donc, ceux qui plus au travail, plus au comme amir. Pour nous, banamba, moko grand zati. Faut que vous danasez aux hommes dati ou kola. Biso tout ou vraiment ngavma na c'est ça oma. Présent ça il n'a pas ce bambo dans le banc alifanto wana non. Sacrifie-toi pour la famille. Ngavma na c'est sacrifier pour na corps pour eux. Na mi pesa au moins à 100%. Basi mukie musale belé. Na bigwa koto moins. Alcool moins. Moins vraiment changoma mupanzi. Musicien de bolingi drink, bolingo bouquet, bolingi ba momi, mais yo siko lobi ke wana mwende ni. Bon, so ba loyi ba me mutu nyonso na mokili, na département tout na mokili. Eza na bateau balinga bok, bateau balinga banzele, bateau balinga musu ako ya ko mi bomane pona la. Bon, siko nga na comprendre na nga ke na masolo o ya musique. Donc pour na tambola bien na sa makambo bien na sepelisa ba fanatique na nga ba fanatique ya Almara. Donc il faut na zalandenge on a tambola sans banzele na kana mwasi moko. Mi balete mi sa tout moko. Donc moi respect na yango zo batelanga inspiration zo ya bani ba mambuto zo. Paulo Standard au koti orchestre mbamoko kuti disque ya mouvement. Na habité bon tonga na se trompette aux alara déjà babano bomba o me babimisi yonde na disque to yo ye okoti disque. Ngana ya kuta power. Nga kuta power. Wana se wana kuta basa power basa 001. Na kota wana me esenga musale senga rate faki na participer na album wana. Na zaki patient na yeba ke non et aussi mbanango kaka. Donc wana ba se wana yana ba. Nous dit bombo jouka panche kumadoda. Allez nous jiji bombo jouka panche. Jibombo bombo jouka panche nous jiji bombo jouka panche kumado. Oh. Jibombo donc na ira baseru wana. Na ira banzila o. Dans le lot toza na yebi ke oezo ya do musique pour mambo sigeze bele. Ba eza bima eza bima ezo suanga bima nzambe eza bima tika mama pe mama wao asali sali pe mingi mona bato yo beti beti ye mingi mona mabe akole la vandila tere chamu pepe eza bima o aletanya na lengaga ye na lelaga yo iolelengo bango bakoma société bakoma kotrengale yolelengo ezo suanga pima nzambe donc banzela ibele ko tout ça tipena Paulo Standard boulot vraiment ezali nakati orchestre wana combien d'animateurs. Bon ba oyo ba collègue nanga ona yebi o déjà ba participer na ya okuta ponga na za koloko o baza pe na ligne d'attaque pena ke soki bokei bokindaka. Bon nga na za logo animateur asuka on participer na disque ba o ba participer liboso nanga ba commandant Ndele Boussole cardinal Kulutoto Kabuya Dubai Bel Air Tramortina Boussole donc tango donc ba identité bandeko wana bangonde ba participer liboso dans ba power déjà bango bazalaka ngane ya suka na ya na boka na armée wana na attaque wana toza logo a 7 to logo a 7 na ba collègue na biso musu baza ba participer au total to logo a 12 animateurs titulaires na bino nani bon to ba talako non sona que non on des abina principal et après yo ndiki classe meza principal boka allez ya fwengantete bagila kumpata dila kuvile mama lie miselele principal ouais titulaire na biso wana mais biso tout to ba collègue to sala musa moko ouais biso tout na ba identité Kabuya Boussole Dubai Tango Tramortina y compris nanga mo Paulo Standard donc toza ba collègue musala moko to saka musala Elmari ke liboso c'est lui le titulaire pour musala ndé tozo pousser il moko titulaire parce que boire déjà et ça livre vraiment bien que bah pour tout besoin comprendre et évoluer avec cet artiste talentueux vraiment je ne sais pas bien on va parler beaucoup comprendre que non oh yopena vandia vraiment boulot ils allaient parce que vous sentir tant que tindika vous sentir vraiment que non ba musuma sala ba g mais ne bela musala oyo
Fali pour pas habitant habitaka droit chemin abeti Arsenal aérobeta power lelo apesi bino chance ya F victime mais bino moko on dirait diskango ezui pena niveau oyo Fali ma moneki na te disque bimi depuis to yoka générique c'est bon mais attaque chant vraiment toujours kamote pourquoi kaka il faut ça bon ngana obenga okitalatala ya net donc kitalatala ya net mutu nyonso po abima bongama na balabala ifo ata na okitalatala yango nasengi boye nalobi boye nzembo epolaka te nzembo ezalaka na temps ya promotion te donc ndenge eza wana libela na libela esikali fallait ezala ntongo ebimi toyokaka mba moko tokoyoka déjà mwa 4-5 chants ti bozoyoka wana bozuku moko yoka susu moko lezuku na nde tomona na badiske nini nyonso mais oyo ça fait combien de mois déjà depuis disque yango ebima bon disque oyo mpo na nganga yebi ke banzembo ebetaka eza sikoyo selon motu na motu ndenge azomonela évolution ya plan na ndenge nga yebi na nga ke banzembo ebetaka nayebi na nga nayebi baéchantio ebetaka nayebi ba plus ke bébé ebetaka donc nayebi banzembo ebele ebetaka banzembo Fali na nzela mais oyo wana bazoyemba ota mais nga si navanda navandi omana mwe moto ayemba papa longolaka jamais chapeau na ye liboso bakonzi ya mokili oyo si simple coiffeur ndazwa privilège ya kolongolisa pape chapeau na ye memanga yo memanga yo bisika nyonso yo lingi kumbanga yo memanga yo mama Francesco ketchup nazayu ta banzemba bongo ezobeta nga faible liboso kalume nga faible na bolingo na yo bato tuba obengaka nga faible nga yuma na bolingo nga ye banzembo ezebele cordonnier akipaka bien chaussure ya kilione ata kutu ya ye moko etala este papi do banzembo eza tala ebele ligne wana eza bien mais sikoyo sur le plan na terrain nde mpe toyoka mpena kino Fali abimisi motu to olinga azala nango mais ya to epesi donc toloba nango nde tobana chance ndeti esimbi te prochainement soki Fali alobi apesa so bamise chance ekozala lelo te ezala lelo te koma nayebi ke nga yebi ke eza nango ke bato baoyoka lokola biso nde towana ndenge mo tolingaka ezala bon nayebi te nayebi ke makambo nyonso oyo tozosala nyonso eke bien oloba nini ntango bato baloba papa mabe ayebi ke bana bazango makasi te batikeli bango bitumba papa mabe ayebi ke bana baza makasi te batiki bino plus bana baabunda nayebi mpe ekomisaka mwana na force plus ozo affronter loko ndenge olobaki mare aza moko nga sikoyo na ye na pale bon na pale te oye sikoyo oyoki ke ngai nasalaki mwa genre ole oya kobunda na nga obimiseli nga sikoyo bapeti wana yo moko sikoyo yebiki bapeti wana na nga bakokona bango beta nga te mais yo sikoyo olobi ka boke bunda sikoyo ntango oyebwe bana bavimbi babukani bazoki étant papa responsable kosala ndeni mais nga soki nayebi ke neti mpo na nga so obeti nga lelo obeti nga lobo obeti nga lobi wana kuna 4e jour na obote yo atoza golbe mais yo ndepe mwana akendaki mpena boye makofi ça eza aloba sacrifie toi pour la famille ezalaka nango bokendaki babeti bino bozela sikoyo papa tinda bino susu mpo nde baobetamaka papa sikoyo ozosepela nango bon neti nga vraiment lokuta mabe nayebi na nga te ke so moto abeta mpo nga abwaka na arme nayebi ke so totamboli o na balabala omona mokeno wana pene okosi te obwaki na arme ebetaka kri wana mpe nalinga yango par rapport ya générie na bino aidio wana pena ebetaka nango mais toloba sikoyo papa mabe ayebi ke bapaulo standard bana bo makasi te mais atikeli bango ring Paola azonga boye papa nga liboko kabuya zonga boye nga kuna na bitaka kabuya adie ma sauver o mututu azaki mututu abenda na ki so edie ma sauver ye place wana fo na balola ka loboko so yebelaki déjà que no na bitumba oyo chance nga kabuya die ma sauver
na betaka ta kumoko na zongi na sima tout la mwisi ya zaza yo bolobi anga pe fo idéologie mbila na buaka na armée taba mona ko soda zoya mutu to kima soda tango soda bakimi soda par yo po chepwa nzono zakino fombila siko bayaya wana kuna tellement basa bayuma ale bitumba bakoki ngo te bazunga na mama tutu bazonga miso vimba bazonga donc moi te mais nga yebi ke ko signer titre ya kanisa ka ver siko tamba on de ba signer titre moi Jomo le kanaka yo kanze mono donc il faut mama boko beta tout ça moi analyse ngana yo mais c'est comme si principe à côté que ma maman trotté na ba disque ndé tout le monde a que non vandisi pena yemoko taksha yemoko azo accompagner ndenge vient na ye quadra ko ramana sala rapé côté na ye ba yemba na ye ba chana ye ba yemba ba kokoko ba yemba ba kachaka ba yemba bela banze mutro na vie mais o ya yemoko ndire pena avec bokena nous na tala na bino moko après ngana ko ya sima te nga pona nga na golo belo moza et on a des motos à la famille. Na habité ndo za bwe père na bino. So père na bino ata so achelo monga libalo balinzele ochenze na pale. Nzele na aboti. Na habité so papa bino so fa ko maboko elo mona. Vous avez pas le tout. Ti na poser na question. OK, c'est la sagesse kaka parce que depuis tout bandi sagesse c'est que papa le tout ba animateur. Ti na yelo mona lo be pe na ba collègue na animateur to na des choses. Tu as la sagesse et l'intelligence. Intelligence et sagesse, c'est le mot. Donc, tu as la sage. Tu as la bande de l'école. Tu as la chance de éviter de faire comme une bonne école. Donc, biso les gars mwandambo na ba mwandambo to les gars wana yango sala ga to luka to bande ni oloba mabete na TV po oza écran ediminaka il faut la rappeler papa moté aboti ndenge bota oza mwana déjà nante bosoka ye alo akoli akili pa sali foye na ye aboti pe mwana yo pe nous en ata le kate que no lelo boza lelo te bozwa pe bosa ngote il faut ka donc loko la boti ye moko donc italio li soute et wana eza onga na zoya na ngolo ko ali sungi ya mukie wana oya na ngoli sungi ya mukie mais ye moko il faut se prendre garant que non c'est mon fils ou c'est ma fille il faut na kolisa une éducation nanga po nga parents na ba kolisa nga selon éducation na bango nga pe funa kolisa bana na éducation selon goût na ngande na olinga bana nga bazala. Donc, c'est pas dit que papa biso il faut comme isuko ya ko pesa nga ban éducation. Non, po ba koko ba bersa abana. Mais yo moko papa oyeba ke o so ya gafe na tiki atenga mi faut na zongisa. Yango na ndeka makam. Beaucoup de la raba leader na bino. Ata sali mabe. Biso to mo na mabe mais tellement d'autres arabes bon, moi na mon peta ko trahir parler na e. Voilà le la vérité. Wana lobe da vérité mutu nyonso akolanda mission soki alandi mission akotala makena ate parlo zandaka ni na raison po nga moko mwana nga na koluka na kolise ndenge nga alingi po nazwa chance akosimba mwana ngo tatika na bomoy atika ngai petit gloire que son âme repose en paix donc ndenge na banda olinga mwana nga kola eza ndenge mote mère na biso olinga lifanta na kola ya bercé koko na ye. Donc génération ya sima oya ye donc aluka batela ye o nyonso azana ngo bezo pia ye mais soka za shenga na ebike place obo na ozongisa so na posa ya loko ba pesi so comme ya ko imposer ba sa ele ti le lo belge na longo na éducation bana te ti le lo bazaka coloniser ouais ngo disque ngo pe bozo potana oya ya boye depuis bimi to beti da ba moi mais mbilinga ka ndenge ti watana ba mbilinga ikuti na mambo yo vraiment to pesa osu combien de mois ndenge lobi disque et pour la rater si la répéter to yoga so to vandia o lobo yoga ba fazer ya grand porte quadre to yoga fazer ti le beta si wala pe beta na si go tala no eza makambo nga uta vana na ebi na album mona ko tanga kombote album wana ese le kaki nango ebeti pe nzembo wana yokana te
Tant que sa deuxième album, Zembo moko ya album wana Kalebimi. Et ça est succès, bah tu vois quand il y a disque wana. Il y a disque comme Bimi Mikolo. Bon, ça va dire c'est autant bima 2012 2015. Ça va aller tourner lobilo. Mengala lobilo. Ouais, on a posé le banc. On te met na yebi que ça bon, non musique. Musique ya ka sentiment mutu muso se retrouver. Na lo moto msunze ne moi a memele pa maleli anga na faible liboso bolingo. Nga faible na bolingo na yo. Nze mo ne côtier. Donc e côte na mamna. Animateur beaucoup c'est la biso peut ba crité ya bolingo. Eza no crime ya bolingo zo la sa bolingo. À part na no ndebo mascara biso moi tabou mais bon masque ngo. Mais mon peut crier à bolingo, peut nous sentir peut zo boaka no peut standard Paolo peut vandi peut boaka bolingo. Donc c'est-à-dire à faire vivre bolingo na ndenge ya sens bolingo ya Roméo et Juliette. Mais eza piment déjà non les a déjà bolingo. C'est wana mascara. C'est et zo soit love de. Mais tant qu'on n'a pas si yo zo nyoko langa na bolingo na piment wana pas ces zo swanga. Bo tshela ngata vanda la tena zo mpepe. Et temporiser ça va faire. Quel a besoin de nous comme ça on a besoin sika taboueza. Ah eza pima eza pima ezo salanga pima nzambe eza pima tika mama pe mama wa o asali sali pe mingi mwana bato obeti beti e mingi mwana mabe akolela vandilatere chamu pepe eza pima o nalobi yango bien tika mama apema oh moral moral a mutu ozotango ozo démoraliser mutu ezaka bien te faut moral neza bien apema po azo ata vanda mupepa vanda te wana eza bien ko temporiser mais moi pongi banini moral lelo ezala kati ya mutu moral siko valateur mupepa na nzoto tango mvanda te ko na nzoto na moral eko makimia dodo animateur ukoza na sans mais na suka longo kotenga makaka mam na pelo bien sans te eza la sens ngai na ba téléspectateurs ba otala biso à travers élément oyo ba comprendre ngai do biso na bango ne to na sens yo wana au côté na ben siko elo siko ngande siko na osepela nango bino nde il faut bolanda nga pas originalité nango ezanga bino nde il faut bolanda ngai poso nga ko molanda bino ya logo abo wango za suyanga te vous c'est le robiso na sali bino mais sens nango fodo na esclave du travail biso nde ba konzi na bino po biso to yoga yo vous êtes esclave au sel biso po to yoga sko ya net na sali net ba crier ba alouette chantons alouette alouette chantons alouette Fally Dikap unissons nos enfants alouette chantons alouette allez bana mayele bonne application tout ça à l'école. L'école t'aidera à être sage, tout ça à l'école. Fally Dikap unissons nos enfants, tout ça à l'école. Donc, moi, on tenga mito yega place nga. Wana siko tozana yo na bandi bota pe santi pe no to tinda ba petit ba kene chiki. Siko poni na oyo yeshingana o wana zo boya ko yashingai. C'est clair. C'est clair, yo ndo zo kanisa. Message wana za clair. Est-ce ko kanisi siko mboka monanga? Wali boso no kanza mbo monanga te yo zo tenga mamupanzi oke na basante abuba ni. Aleli mabe. Ouais, idée na yo mais idée wana liboso za biso na batu ba otapso na palette oke côté kuna bongisa va la terre bongisa moral. Ouais, moral. Tout lango to vanu mulunge moral eza likolo mulunge ya. Tshela on vendre la terre on bani mom pepe. Mama pema. Sali mingi. Ouais, asali trop alambi akubongisi ndako donc akipe o ma parler quoi. Yo na chinois noir boana na makanisi mo menga na makanisi na bino te. Oh mais chinois noir ebige mam na lo banana raison. On a raison. Wana okosi biso vraiment c'est un plaisir ya na Paolo Standard na plateau senti maele na maele bo sa maele moko. Ça l'ande bien, bo senti bo kende bien, très belle émission. Paolo epé bino pe lisusu ka bino disque e beti mupanzi disque simbite ba mabe papa mabe hein tikeli bino bitumba yo ye soda ba kimi mwanda mu mais uchino poa. On a Diema sauvé. Il y a fédération et ils ont en fédération. Au moins en 14 ils ont bima. Il y a fédération et ils ont en fédération. Il y a musique et éthique en musique.
Na animation, on a besoin de ceinture, on a besoin de médaille, on a besoin de Jeux olympiques. On a besoin de Jeux olympiques. On a capitaine. Tu es chrétien, tu na yebi animateur, tu as ceinture. L'animateur, moi, j'ai une médaille. Musu kuna na ebite. Mais c'est le gars, bah, bacha kata bata mwana mutu kana mutu. Pour pas marquer. Paulo, en tout cas, musique est andenge. T'es là, bimisi les sous. Solo bina télé mawana. Mambo bima pardon. Stade des martyrs. Yangonde makam. Stade des martyrs. Gouvernement Palobi a coupé sa stade des martyrs t'es na musique. Soit tu battles le sambo pour bosser la bonne mboka. Soit tu balles, soit tu jeune tout autour à sport. N'de ba bénéficier stade. Bino siko bolingi bo beta stade bo changer da combien de dates. Gouvernement boyi na e. Boko tikate. Bon elo ngane na yebi ke soki na mayele o na yebi ezaka na mutu ya mokonzi na ngaso gouvernement lobi na ya boyi na ndimite ka ko changer date. Na o na yebi na mayele eza na mokonzi ya. Changer da date trop. C'est que soki mokonzi wa changer date c'est que ba changer date ba pesa ke yango wana. Ouais ça ba date na ye muko. Le gouvernement a repéré sa stade de martyrs dans la musique. Mais ceux qui ont fait la campagne, il fallait pour pas campagne d'évangélisation, on a repéré ça. Ceux qui ont fait la balle, ils ont fait la masse à joueur, ils ont fait la balle, ils ont fait mais il y a fait ndoule, à boy ba kit nae, à boy pelouse synthétique nae. Moni synthétique ba tiona, à boy nae, ba toi qu'on y attend. Libanda stade de martyrs. Non, non. Mombi abeta kiwana. Mombi. Abeti kuna. Abeta na katiko. Na ni na remise ya Africell ya nini ya Jeep ya Africell. Libanda. Na kati ya stade. Non non. Bon, na habité ta mususu ngande na se tromper mais na yebi. Bazo beta ka libanda. Na yebi. Ba to pe bazaki wana ba singa ezali na kati. Eza na kermesse mo ba beta kermesse masolo. Wana kermesse na yebi. Eza libanda. Libanda. Mais wana siko wana beta mageza ki libanda tezaki na kati ya stade. Na kati vraiment ya stade. Na kati ya stade conseil beta maté. Donc peut-être donc gouvernement boyi na ye bandule aboyi la ripe bandeko aboyi la ripe Fabrigaz abeta kuna ndengi pasenga ki stade aboyi la batebele entre autres bino pe aboyi la bino mais bozo zwa ba date bo tchaka pour pesa bato espoir. Bon, tout c'est la date est sous la date ni. Oui, qu'on a joué conseil auto dans le stade des Martyrs. C'est renseigné au comprendre. Ok, tout c'est renseigné, mais date est sous la boîte pour la bataille stade. Pour toi yandou la stade, ça date ni. Bon, on a la date précise, on a opéré ça. C'est que bon il est conseil. Et ton il était, ton il est ndeni ba. C'est qui les trois. Ni chinois ça les trois mon. C'est ça qui les deux. Les 2 juillet. Et là, le 25 juin, comme le 2 juillet, après. Le 2 juillet, si le long de tous la réponse, n'est pas sur la bouille. El Mara a tous les stades d'Afrique. Tous les stades où ils sont en Afrique. Lobby des gens a évité ceux qui n'ont pas Angolais à Indéni. Pour les Indélicama, au pied de Mwambo, Ngalia Moukwati, normalement, mais pour le pote. On a bolia bambonga batu bobeta ba concert boke Angola. Mais après ça on groupe ça quand même au début les solango ya contre zalaki fallait pour fallait beta na Angola peut ça peut cacher ya mbongo belé azambongo mabeta ndule wana te. Oui bien ngo. Malheureusement des qu'on a na signé un contrat na mambo. Oui bien les solos na kata OK. Yo matali ko podium beta ndule. Osabu na suka aussi si bebazi mafuta no ba pakoli. Semaine passée, fallait pour pas pesa kindambu ya mbongo oyo ya contrat quand même et pas producteur wana mais ndambu tikali prêtre mo peka ya mouvement a vie charge ya kofuta rapé moi ndambu na monisco dossier ngo yango sali que lelo fallait à se rendre en Angola parce que voilà qu'il y a aucune soin Angola te. Oh. Ok, groupe qui est en Angola trop. Après, bah, Makamboana. Oh, il y a fort. Ouais. Et qui est côté la l'idée. Oh, n'a pas Makambona yebi. C'est na yeba ite na holobate, on a holoba on a yebi. Nettement cela, bah, y a mbongo, bah, zongi simbongo.
prêtre moko abe ozongi abakisa paso etikali donc on va informer pa na yo net masolo na nga yeba na nga ipasuka ah osantira pasuki pe kaka na kata émission na leli quoi donc merci pour l'information na ogesu ko lukana bakisa na ta so ezama oyo yebisinga da solo tango ba konzi ba ya jeudi na kin po ba na ngola lo ba sala musa makasi lelo fo ba pema esenga vandelateur bazwa mupepe donc si ba jeudi bazwa ndeke ba ya kin quoi ndi bu mwandeke ti Kinshasa taka okeso e matali bu mwandeke trop ba kermesse c'est le kia wa tomoni F victime bétité ok c'est bétité pourquoi trop chargé il y en a biso ba stade d'Afrique nyonso yango el mara okana obeta donc trop chargé donc trop chargé au moins chargé ça ndinga faute go abana kina lingite ko bete ezaka ke programme kana ndé ezalaki na ah ouais kini ko présazaki na kini c'était prévu le 2 juillet to beti na marti c'est to beti na marti ali to bando tambola siko ba stade nyonso omona ba okendo Nde marti nde bobosa po boto beta via suka beta marti wana nande ba clôturer za na mukulu papa chéri Egbada ah ok Koffi Olomide grand prêtre muta clôturer pe concert à suka beta ya makasi ya plein wana ya époque wana mon biso ki ba beta ki bon to vérifier mais après ce que ba génération ya ba dicap Ferregola bon nan bo bandi makambo ba stade te biso to ngai to bandango to zo bate biso za biso près ezaka eza yebandi ka ko sela so yebi ko sela donc avi ke bien ndé to sela ngo j'ai bien aussi bon il est là parce que deux dates déjà raté il était biso za près biso za pressé te to za rendre près no ba ko cha prix to bandi makambo o comprendre que non bato biso to ando kanisa ba na nkuma po ba vimba nzoka bango ba vimba ka ande nzoto ba na nkuma te bakoko ba chinois nde ba makasi pour endurance ta bango eza lokwa bambu ato je filmer nde ni jamais comment lokwa nzeta baoba bonga yoyo kibonga yoyo babo ela yo mais je salue du Cap la merveille mon star yo pena donc El Mar motema ya Nana Ketchup Bafana check lo na wana ka check tinde donc vraiment un bon travail côté kuna donc j'ai réussi pour vous cet artiste musicien chanteur animateur complet quoi ça la bien yemba ka obwakaka lo biato longwe no pe orchestre que ça peut orchestre comme yemba pende na mona bande comme susu et ça bien donc tout le monde a besoin na suka Paolo Standard on a tout na kiote tamuso zaki pepa na ofale ebima micro ezana vous s'adresser la bande ko à travers le monde ndezalaka ah na nga plus na ebeke ba question eza yo ba réponse yanga yelo banango est grave quoi bongo ceux ba question esili donc na ebité quoi ba question esili te mais vu l'air na timing émission to ba loba ya belé olobezali mais sikoyo chinois déjà ba no sala nga déjà ba signe kuna que non to chité on a vu oh peut-être nga na tuna ki to moni que non ah fallait pena lobelango obimisi okaka netika ndeto ba na mode de la fin quoi. Bon, et là, on a oué Sabatuka à Bose la 14. Dans 14, Ezoya, Bose a décidé. Boko CP là, vous comprenez que non, bateau on débat na ba faire mambo. Ça faut ba soldat na bino. Donc ba makito aussi to pasoli. Donc sang saka na épice. Pour to c'est la omelette. Donc Bose a décidé Bose CP là, Moussa na venu OK bien Janice Ebele en couleur. David Kasongo, Mani Kouyaka, Patricia Ngoya. Et même bido cha autoroute. Donc, bato nyonso balingaka imbattable Churamboma, bato nyonso balingaka Paolo Standard. Naza wadon. Ose la bino musala boza décidé tini mabaya universel. Donc boze belé quoi. Ba komba otangeze belé mais na bike ba ozong sila na tanga bino so mwa muke. Donc bambo te belé quoi. Merci. L'état ba kombo yaka ngape aussi ça déjà pour notre le micro ndezalaka. Merci. À toi, Chinois Noir, qui était derrière la caméra pour nous ressemble ça là. Oh yo, Chinois Noir, à la tarana, le là, tu vas dire ça m'a bé.
Donc, Chinois Noir. Voilà, si dans l'émission. Oh, merci na Laetitia Quintio na Motema Roby Gianfranco Festival de Cannes na PSU Mbote vraiment place au Talabiso Festival de Cannes. Tout soutenir en haut par rapport à Roby Gianfranco Motema Laetitia Quintio na et Edwige Kabouikou la madre. Tout ça na discipline militaire. Merci à toi. Mami Alessi Mojalisi la baronne ndezala kaka na pesio mbote iget kashala motema ya shanga abupia discipline militaire ba tout ça sentir vraiment na pesio mbote na Nikim Poutou maman na Meliette depuis Lyon na pesio mbote na Gisèle Mozizo une femme pas comme les autres na pesio mbote na Gisèle Modimbi depuis Belgique voilà vraiment discipline militaire, tout ça. Merci. Na grâce Bilona Miss Alma, Motema Sylvain Banga, Papa na Silgra, ou Beta Bango, na Bandalawa Miss Alma CP là. Pour Géraldine Suika, Riri Goga, la star, la bombe Hiroshima. Pesiombo, Tepena Ningota, Abiswana Pena, Rihanna d'Afrique. Géraldine Suika Bicap Pessimbo Tulisusu na Lissi Lokonga Motema Blaise Bukaka les banquiers depuis Paris Mbotebele tout ça kaka Pesizo la Koubie na 4 étoiles dit 1 2 3 4 Zola Koubie na prêtre Karine Manard la beauté divine de London Fifi Manard depuis Paris sentir que tout ça te bango banani so Yulia Samba Panache Pot de fleurs de Paris Motona Timbe petite propre Blanche Samba Mbotebele Nesinga di La Perle China Pesombote na via chinois na via na biso José Mawini tout ça déjà Mbotebele tout vraiment botali biso Hervé Ro Majestic, allez-y comprendre, moi santé à moi bien té, mais tout ça comme ça là pour Photoloba. Ça c'est notre devoir. La Pessi Batutu Mbote, Amélia première dame, Maman Nakirtis, Mbote Belé, Bijou Bafossette, la Pessi Mbote vraiment la bino tout botota la biso à travers le monde. Ambanisation, la Pessi Mbote vraiment la Pessi sous Naomi Amba Mbote. La sisi nanga vraiment la tri nanga Paolo standard assis à ba vie naé ba prêtre naé ba massa naé et puis azong sabiso pena ayo na ba parler bobi nango vraiment Paolo ba staff ouais na pesika ba mbote belé na batutu bibish biboko original Yannick Okenji tini mabaya universal nanga moko lisu Paolo standard Tanya Manisa Black Line donc Diane Mbouyi Pesi Batutu, Balinga, José Mawini, Nisinga di Label, donc Baza Boza tellement ébélé, donc ok, Mimila Ifeta, na Pesi Bino tout Basalam ébélé, Batunyon so Balinga rapport Kobi, Nuno Tabou, donc na Pesi Bino Bambote belé quoi, Batunyon so Balinga rapport le standard. Ah, Eza Pimae. Ezo suanga pimae nzambe, eza pimae. Tika mama pe mama wao. Asali sali pe mingi mwana bato. Yo beti mingi mwana mabe. Nako luka ventilateur chamu pepe, eza pimae. Ale beti babwa kisaye akoma na yende iyolelengo. Yekutu akoma kotrengale akoma na yende iyolelengo. Ezo suanga pimae nzambe. Ezapi mai falidi kapena bokana armée à Rio 1 2 3 sodamu bina kana cadence 1 2 3 ale kotisania ta frère jino kabintu na bokana armée dadi ile kiki Fatou Ilunga na bokana armée ouais bambote belé ana luboloko bambote belé chez on appelle si batuto balinga ngambote quoi donc ta cause
tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga